na baby journée na ngai baby moto oyo azalaka motema mabe makasi. Permis de conduire, carte d'étudiant, carte d'élève, autorisation de transport, diplôme d'état, rapport et entretien et mécanicien il y a 6 derniers mois, feuille intero na yo, note na yo, combo ya école, la ligne na yeba même yo le cas na deuxième session, na yeba bioso. Papa eloko nini na sali? Na telemi malamu naza na nzela. Infraction nini na sali? Osali ba infraction bele, soki na bande ko tangela to koma minu pamba. Tangela nga yango kasi. Oza ko insister, zela na tangela yo. Vitre ne tako pasuka, oza ko tafia ba passager en danger. Mais des positions na yo, eza ko pela mukene ti ba ampoule. Ou des tentatives de trouble de l'ordre routier. Soki moninga zo na sima moni bien à tout ayo na sima. Et puis ba pine na yo ta mu pepe muke na code de la route. Et sengeli pine na yo na 5 mm. Tala kaka noko na comprendre membala ya sima na kozongela lisusu te. Tikanga na kende naza na batu ya maladi na sima. Il faut tokoma na hôpital soki te noki bakokufa. Di tikelanga bakelele pesa nga mikanda. Tunoye na maladi soki bakokufa bakufa na bango. Papa roulage tika bisoko. Pardon na birote naza mwana na yo ki conseil na yo mbala moko. Mbala sima na kozongela te. Na lukela yo ata 1000 francs otika biso. Yo moninga na ta roulage à 1000 francs. Kutu na kanga na ba généraux ya wame. Yo lingo pesa nga 1000 francs. Tala, oyo kinga bien? Oui. Yo kanga bien. Nga na za roulage ya nzala te. Nazo tonga ba flat na ma campagne. Kaka na mbongo ya roulage. Moi sinanga na bana baza na États-Unis. Kaka na mbongo ya roulage. Pe nazo réunir na petit momi ya kin. Kaka na mbongo ya roulage. Ozo comprendre? Oui. Donc tarif nanga eza ya $200 par infraction. Yo sali